Ndeko mbote na bino, naza na sengote, naza na mawa, dans ce sens que Kamere, ba bomi, ba policier mibale, o ba kengi la kanda kunaye, o yazala ke, soka bimi aye, to azo bima, apesa bango mbote, ba pesa la mbote. Ba bomi bango, le même jour, à Sokoli, yena mwasi ne basali bote, bake ko bina na concert ya sataniste mbiye. Donc, il n'a aucune compassion. Donc, azatana mawate ya bato bakufi, aleka a présenté ba condoléances, même à mon ba famille na bango. Et l'autre côté. Ah, bandeko, c'est grave, hein? C'est très grave. Alors, motema wana, eza ba congolais te. Oui, makamuso ko bomba makako, mais nzamba banobimisaka yo toujours. Motema wana eza ba congolais te. Ndeko nanga, yo mtozo landanga, congolais à 50%, ou bien congolais ya 100%, ou alors on congolais te. Mutu bozaka na ye, asaka sécurité na ndako na yo. Ba bomi ba mbale. Yo lave yo na mwasi na yo, comme si rien n'était. Aucun na yo concert. Au monde na yo peut rien. Bongo mutu ande ngona so bazo boma bin, o ba bomi baza ba congolais, baza ba rwandais te, baza ba burundais te, amon na ye rien. Alors, comment eko ozala bazo boma na Kivu et pese motema pasi. Parce que le bino ke azam ta Kivu. Mais bazo boma na Kivu. Ils ont pese ata motema pasi te, ba déclaration ezate. Bongo sikoyo oyo ba yeko boma pese na lupangu na ye. Parce que ba kota ki pa na ete. Na lupangu na ba boyi bango. A Sokoli ye na mwasi na ye, ba ke concert. Bon, mutu aboye boko spere na nini? Mutu aboye boko spere na ye na nini? Ah, bandeko, partout, FARDC a été. Partout ko FARDC a été. Bazu malanga. Malanga oba bomi. Batuwana bomone ba bateni militaire, basala ba militaire na yete. Et ça, les militaires, les soldats, lokota. Après, subit, après, bango, tenir les soldats, ils vont massa cité. Tout ça, awa. Tout ça, awa, image. Ils vont bête massa cité. Avant, ba bomaye, azol ba bien. Toyo karaki ndengonati. Malanga, ba kosakiye. Na banani. Est-ce na bato baza na pouvoir, to na bato baza na pouvoir te. Na moto baza na pouvoir te, na bato baza na pouvoir. Ba yebisa yeke tango yoko yakuna, biso to leki na radio to proclamer. To ke na aéroport to kangiango. Ya ono mona ki akine sengo, azo kanga ba photo, azo sala ba video, bilongo wana parce que ayebi ke kalate bozoko yoka na RTNC bazoko loba, kalate bozoko yoka kuna bazoko loba. Nzoka de bakosaki ye. Yango na tango baye okanga ye po aboma ye, azoloba toyoka yaki boite. Ngana bino toyoka yaki boite. Ah, tozana bibo précisément na Singainga. Précisément na Singainga bakoteli bandeko na ndako. Donc basali bango tapage ya kosakana te o bozo mono eza vitre bapandi vitre na ndenge ya kosakana te bapandi biloko nyonso na ndako oyo eza place babukaki mpona kokota mpona kosabote bandeko otala ndenge babebisi biloko c'est-à-dire oyo place ya kovanda ya TV bake na télévision batiki nani mesa ya pamba
bapandi biloko nyonso na ndako oyo etangami kombo valise bino moko botala bazwi biloko nyonso batiki eloko te bazwi mpenza nyonso oyo oyokaka nyonso do batiki eloko te banyokoli bandeko bakei plus loin ya koviole botala ndenge basali bana bavalisi nyonso ya bilamba ekei oyo bozomona lali zozwa ye na makolo mpona sécurité na ye ndenge bomoni ye alali boye baviole ye na basoda wana baye plus de 50 policiers bilongi tala ndenge bavandi bango mibale mpona sécurité na bango tozwi bango na bilongi te c'est terrible yango wana tolance message oyo epai ya ministre intérieur son excellence Peter Kazadi tala insécurité ndenge eza komata na mboka bato baza lisusu na kimia te tala yo moko ndenge bapanzi biloko bato baza lisusu na kimia te basoda vol mais armé c'est-à-dire bayena minduki plus de 50 personnes mpona ndako moko bamati bamisusu bamati likolo ya nzete mpona batala banani baoyo bakoya mpo baya kointervenir bakotela bango eza ndako moko te bakoti plus de 6 ndako atuka tosengi intervention na bino botinda bapolisier bo baza compétent mpona kobatela peuple bozotinda bala polisi moko ya miyibi tokekuti na la polisi tokekuna mpona bapolisier bakointervenir tokuti policier moko ya mwasi baboli ke akoke kosala ndenge nini donc policier moko na kati ya bureau défense ezalaki te atuka tosenga rapport ya bapolisier bozwa parole sikoyo ya ye moko mama mokolo ndako mpo ye nda identifiaki bango bien ayebi ndenge bazali mama okoloba moki oyebisa bakonzi nini bilongi wana nayebi yango te baza barwande asangani na bacongolais côté plus de 50 personnes baviole mwasi bayaki bazobenga mama obengi biso na toyaki na ndako oyo mpo tozwa mbongo tozwi mbongo basali banya basala abi mobali abiki balongoli nga na alliance eza likolo elembo orate mobali na mbongo na ndenge naza na kopa potata intervention na bino bana ngai nyonso baza ya koviole bango batike bango nini na nzoto semasi ya mabe na nzoto bali nzoto na bango ya mibali bakosi na monoko ya mwana na ngai ya mwasi sate ya mai ya mibali basopi na kati ya monoko apa sabotage ya ndenge wana sabotage ya ndenge wana naokata kote fai na ndako nyonso bakena nyonso ndako bapasoli yango nini batindi akona baya kozo bazwi yango te maloba wana eza maloba ya mama oyo bauti kosala maloba wana eza maloba ya mama mokolo ndako intervention koto oyo maitre fois toyebisaka bino makambo oyo maitre fois sikoyo yango ya fréquence tolingi tomona intervention na bino bandeko eza mawa nayebi te soki tokoloba ndenge nini wana na capitale na Kinshasa insécurité wana bozo koyoka na capitale na Kinshasa bongo sikoyo na ba province 50 personnes ba faux policiers bazo tambola na bango sans s'inquiéter bakena ndako ya batu. Ce qui est grave, bazui temps ya ko violer bana basi. Bazui temps ya ko violer bana basi na miso ya ba parents na bango. Tala pa etokomi. Bandeko tala pa etokomi. Baluba ba Peter Kazadi. Peter Kazadi azane villageois. Peter Kazadi azaki na poto awawa saka na ete. Ayebi ne bakamora te. Alors, baki batie ministre d'État et intérieur. Donc, azoye bate akosa nini? Est-ce que ça faute na ye, to eza faute ya muto atie ye? Ayebi na yete akosa la nini? Bade koza eza mawa. Tu le mozo tiki la bato souvenir moko atako tu pouvoir yango o mérita ki yango te.
Mais organisez-vous pour le peuple quand même dans la sécurité. Donc, le peuple, sur côté de l'éco, a évité, n'aime la cavité, la monique, pas, dans un numéro de police, la tika 17, kuna, ah, même bâtiment, bah, bilo konate. Que na banda konyo, se faut un numéro, et commissariat. Tala siko, bah, qui ko la police, bah, koutika mona, moi, c'est moi, kuna, policier. Ah, ouais, intervenir ndeni. Bah, koutika moko. Bah, ninga, bah, qui au salambongo. Peut-être, bangwana, bah, kedaki, ko sala G, côté wana. Ah, bandeko. Tout ça, ni. Et ya mawa. Binom tozo kende ba vacances na bamboka wana, bosaka très attention. Très attention, on est à Sumboka te. Quel courage okoza na ngo po kinoko bina na eta omboka za na mboka ezali. Quel courage okoza na ngo po kende ko matana vio ko no tambola. Etamboka yali. Awa na poto. Ndenge tomoni loko aboye. Ah mais ba marche hein. Ministre il y a intérieur sont obligés de démissionner, hein? Obligé de démissionner. Mais il est qui na capitale, mais mutazo landango azate, bako de dommages aux familles yote, ça c'est quel pays? C'est quel pays? Est-ce que tout ça na jungle ou bien tout ça na bateau? Tout ça na kati mboka ya capitale. Ah. Botala muto. Mutu moko asilisi mayele ba 100 millions de Congolais tala. Mutu moko ha? Mutu moko mutozo dribbler bango nyonso. Akoma milliardaire. Eh, nzambe nanga. Eza passé hein? C'est vrai hein? Eza passé ba ndeko nanga. Une courte vidéo sur Kill. À part ça, une autre. Ils sont aux autres là. Où Christian, lorsque ma bêta qui peut me blessé dans le boko, Azolo Balabango, Toyokana qui bongote. Oh, vous n'allez pas me tuer. Toyokana qui bongote. Vous me laissez en vie. Toyokana qui bongote. Boyoki, avant Aboma Christian Malanga. Azul on pouvait pas me tuer, tu connais une démonate. Donc il y a ça qui me assure que à comme président de la République. Parce que Moutou a ça côté on a une gakati. Arasira qui est. Donc, oh ya ça kuna Chilombo na Kamere basiko courant. Ya monique Kamere lobina e loko mokote, azomo na ko ezabilo pamba, atelema kena e. Après basocha coup d'état monté. Nazana mwana moko awawa parmi bateau yo bakangaki bachaki soda ya Christian Malanga. Asa ba déclaration bi oh mais biso zo kama ndenge ni biso komi kuna wato komi batu ya coup d'état. Biso bazu biso na ba Congo. To komi bazu biso de ba maçon. Ba biso tozo kende ba marché bozo musala ba futa bino. Bazu sur 4h du matin. Tous surpris, na 23h, tu as dit que ça. Tous va pas être au comité. Babi sur la tenue. Tu as bien mis sur tiré. Patient. Bon, ce qui va te soit il est pèse, ah ok. Et Malanga sous soit qui pressé à pouvoir. Bah expliquer que non, comment qu'il est dimanche. Comme ça lundi bah écoute aux mamans na bureau. Voilà. Au sein de formation, il y a gouvernement, il y a une unité, on ne peut pas brusquement pouf. Tu as une précipitation. Tu as une boité. Vous n'allez pas me tuer, tu as une boité. Eh, mawa. Ah, nzambe na ngai. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Dans la nuit, à l'agence, il nous donne son amour. Le Père de Dieu. Mes chers frères,
pas des millions au Congo. Quand nous tous nous étions en train de chanter comme ça, on ne détournait pas l'argent au Congo. Il y avait moins de vols dans ce pays. Il y avait moins de crimes. Il y avait moins d'empoisonnement dans ce pays. Nous avons eu dans ce pays un président, le président Kasavubu, un catholique. Il a terminé son mandat comment? Il remettait l'argent dans le trésor public. Kasavubu n'a pas détourné. Un ancien séminariste. Aujourd'hui, avec la multitude de la prolifération des sectes, les gens volent des millions. On s'empoisonne à tout bout du champ. À l'époque où nous chantions tout ça, oh, on allait dans un bar, on mettait la bière dans un verre. Aujourd'hui, on ne met plus la bière dans le verre. Chacun avec sa bouteille, craignant l'empoisonnement. Oh, plus nous nous assemblons, nous devenons pires. Plus nous prions, plus il y a d'églises, plus le mal ne fait que s'approfondir. Revenons à l'église, revenons à ces chants, à cette église qui nous apprenait des choses simples, mais des choses vraies, l'amour. Regardez aujourd'hui la haine qu'il y a. Regardez la haine qu'il y a. Et ceux qui sont à la tête, les leaders de la haine, ce sont des chrétiens, entre guillemets. Mais quand nous chantions ça, tous, il y avait moins de haine. Reconnaissez-le. Il y avait moins de haine. Il y avait moins d'empoisonnement. Il y avait moins de... Il n'y avait pas d'empoisonnement ni la haine, ni les vols. Après avoir été prêché par les missionnaires, il y avait moins de ces choses. Reconnaissez-le. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la spécialisation du péché. Plus nous prions, plus nous nous spécialisons dans le mal. Nous nous assemblons non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et c'est ça. Malheureusement, revenons à la source. Revenons à ces choses. La vie, et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Bandego, rien ne vaut l'amour. Tala nani oyo namutula bino na kamere. Ba bomi bato et pas na ye, mais azara amour du projet donc mawakaka. Hein? Azara amour du projet atamukete. Pona ye. Pona ye. Premier ministre de l'Italie, Giorgia Meloni. Pona ye. Oba bomi wana ezolo bane logo atamuke. Atamuke ezolo bane logo mote. Nzambe. E passé, hein? Ben, vous a passé, hein? Ouf. Na uchela binoni na tiki kaka. Ici, sur la colonne de gauche, liste des soutiens de Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Colonne de droite, liste des soutiens de Kagame, président de la République du Rwanda et commandant du M23 qui attaque le Congo. Tout le monde le sait, il n'y a pas de débat là-dessus. Soutien de Tshisekedi, les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Union européenne, l'OTAN, la France, la Belgique, le FMI, la Banque mondiale, Israël. Ce sont les principaux soutiens de Tshisekedi que j'ai notés. Soutiens principaux de Kagame, les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Union européenne, l'OTAN, la France, la Belgique, le FMI et la Banque mondiale, Israël. Donc, vous voyez très bien que la liste des principaux soutiens de Tshisekedi est une photocopie de la liste des principaux soutiens de Kagame. Ce qui permet de tirer la conclusion suivante, qui est une conclusion scientifique. La guerre en République démocratique du Congo est organisée par les grandes puissances occidentales à travers leurs vassaux rwandais Kagame et congolais Tshisekedi pour continuer le pillage des richesses du Congo. Conclusion du diagnostic. La guerre en République démocratique du Congo est organisée par les grandes puissances occidentales à travers leurs vassaux du Congo Tshisekedi et du Rwanda Kagame afin de continuer le pillage des richesses faramineuses du Congo.
Et j'ai conclu par la formule que vous aimez. Écrivez ça. Écrivez ça. Mawa. Mawa. Ba Congolais. D'ailleurs, on a signalé le Komoko. Surtout dans la bas Congo. Plus précisément, dans la Kikanda. Donc, frontière, na biso, oh, ezali noki. Biloko ezokota bato bazoverifie te bacontener ezokutangola mot d'ordre déjà ozala droit kofungola te doki ti ezoleka na singa kaka eselelaki bakolekisa yango vert okoyeba ndenge nini biloko eza na kati kuna eza baarme pete kozala bato basoda baza na kati bakan na biso nyonso osala pe tinda mpe bato baya kosala te bacontrole ya bakan wana matadi bakan nyonso ya matadi barwande batondi na kati basi barwande bakoma ofinga basi bakongole meme na pompe bosela bakoma bana misala na biso papa me makambo esa mabe na bakantia bakan landela makambo nyonso batraître baza ebele eza kaka kuna likolo te ezokita ntina se awa na bafrontiere nyonso ba Congo biloko ezokota me awa kuna eloko soki eza na Congo mpo ekati ya kuna baverifiaka me oyo ekouta kuna contener fermé moto de uti deya likolo moto asimba te ata yo moko vraiment Camere botlandela pe via camere camere za double trachambela mini bale azoli azofula pukumunu bera pukumunu ba trafic nyonso azomona na ba guerre o makambo surtout ye aza na sima azobomba na sima ke o yete nyonso tu wana toyebi makambo na biso biso nde tozotala tozala kongola lisu likolo ya lisu mpe kombata idps makila eza ya kosala ezosala eza nano makasi landela biso makambo bafrontiere bangole batondi na bakongole batondi na barwande batondi na bafrontiere. Alors bandeko toloba suni toloba vraiment lisusu nini donc peuple congolais bakozala awa 10 bazoboma bango mutu akoloba te baza koboma bango ko mutu akoloba te parce que basoda na biso bazala bango te partout na baza na bango te donc biloko ezokota na ndenge akosakana te basoda barwande bane bazokota na kati ya bacontener so bakomi kele pa na fongoli bango bayiba bakokinovanda siko bozoyoka na matadi na bakani nyonso na barwande c'est-à-dire barwande baugande batanzanie bango nyonso bandeko nayebisaka bino ekozala mokolo moko boye baministre nyonso bokotikala komona congolais te bokomona yango ejour ntango congolais ye moko avote lisu Kamere président ya assemblée alors botala niveau tozali mpona bacongolais moto ya mayele aza te apart Kamere moto ya mayele aza te moto ya mayele eza Kamere donc bacongolais abosanaka na ndenge osakana te azomona na ye makambo eleka na 2006 te azomona na ye makambo eleka na 2011 te amoni na ye makambo eleki na 2018 te amoni na ye makambo eleki na 2023-24 te donc na 2028 Kamere président de la République parce que congolais na terre kuna azoloba président fo ezala soit Kabila azonga soit Kamere congolais mutu azoloba yango biso bazali banda e bato bakovote banani bato bazali kuna esili donc chilo moninga zana alingalinga te 2028 falongwa lola Kamere aleki président Sénat donc alingalinga te falongwa ali Kamere sikwa ozwa bandi ko botala pa mboka ezokende botala e pa mboka ezokende bandeko eza mawa vraiment eza mawa. Blague de Moupompa, Chilombo Dikobi a mis en place une mise en scène d'un faux coup d'État. En prenant les talibans de l'UDPS confiés à Christian, malheureusement la comédie a mal tourné, ce dernier a reçu une balle. Depuis quand le coup d'État se fait au candidat de l'Assemblée nationale, le putschiste en babouche? Comment vos soi-disant putschistes ont accédé au palais de la nation avec toute facilité? Pourquoi laisser l'aéroport et les chaînes des radios et télévisions pour se prononcer, mais choisir le palais, faire des vidéos tranquillement et vous appelez ça coup d'État raté? Même pour mentir, cher Chilombo, et vous les troubadours de l'Union sacrée, soyez quand même un peu intelligents. Attendez, le vrai coup d'État arrive. Pour les Congolais, la musique et le football sont leurs priorités que la sécurité et la vie sociale. Le taux de dollar monte chaque jour, les gens souffrent partout et la vie devient très chère. L'insécurité, n'en parlons même pas. C'est triste vraiment pour les Congolais.
Abonne-toi pour ne rien rater. Bandeko, mwana mwasi oyo balevaki ye. Mwana mwasi oyo balevaki na Kinshasa po alobaki tolembi pasi. Tolembi pasi. Baye kwa leve ye, mama ne azoluka ye, na yebite video on suivi na tiango place nini. Voilà. Donc bandeko nga mboka wana soki bazio na likambo baye ba bombi yo mutu akoloba asate. Mais banane baluba ezala makambo ebele bazo comprendre te, mais ba comprendre un jour et kozala trop tard. Merci. Bandu kwangu masamwa tukwe na aya tu tukwe na aya. Banasemaka kama unakuria na muntu wa aya umwachie eko. Parce que yara anza kuria na aya. Munapeleka kama ni majina 6 baba bebe ku gouvernorat ya Okatanga. Mwile majina 6 bote 6 sont mes frères Kassayen. Abikala ke vile quand même. Abikala ke vile. Donc mouyi de pes mu parti est touché. Ou bien mouignon sacré. Amuna bakasai. Et bakatange. Je ne sais pas pourquoi beleka majina bakatange. Maintenant Kabula va travailler comment? Parce que tu as une pression. Ya bao katange batanza kumusema wao unabeba paka bakasai unabeba paka bakasai bitakuwa tena frustration huku makelele tuanze tena kukatakata mamambo ya makelele oh ba président bakasai mukwa mukaseme. Mais quand même c'est inconcevable bantu ni haya mupeleke majina ya ba IDPS bakatange ni ba mingi nabo munapeleka tate ya bakasai munapeleka 3 ya bakatange. Tukisema vile Mungu na shirika. Muna shirika nini? Bila mwabote muna sema chini chini. Shatu unabisema yulu yulu. Shatu pende tena ma problème kwanza kusamba samba banasema banashirika. Non, nous voulons la paix. Ma frustration ile kama inakuwa de part et d'autre haina bien. Upeleke majina ya bakatange mwache bile bintu. Mwache tu. On doit quand même pour ma poste moi écoucler, il faut revenir ba autochtone. C'est tout à fait normal. Par rapport à la loi de centralisation, je vais le dire. Anache tribianje, anache tribitosha. Il a pas qui parle de mon appel comme Adjina, pas qu'il y a bantu bamoya bamoye. Aïna bien quand même. Aïna sema, j'ai tout pour tribalisme, non. Mais nous voulons juste que tuishi mu harmonie, vivre ensemble et tout. Joie ikuye bien. Il faut quand même tu you que bakatange ndo benye kwa hapo. C'est la vérité, haina bongo. Ndio vile Mungu alibikata, haina share, haina mwe Mungu ndio alibikata. Mena kama tukuna kuria nabo, tukuye bona kaaya. Kakusema pa mafashi ingine tubache eko ni yabo. Haina tuanze kufuya. Mupeleke majina 2, hii majina ingine mpeleke ya bauku. Uso 3. Hii ingine mnapeleka kwa ya bandu kwetu bakatange. Ndio vile bana ishaka na benzenu. Merci. Bandeko, bino tozo koyoka. Bandeko, Tatoyo, 83 ans, a commis Jonas Mukamba. Jonas Mukamba, 83 ans, doyen d'âge au Sénat, a commis sénateur. C'est-à-dire batu bazate na 83 ans Jonas Mukamba a commis sénateur do batu mayele bazate bakoko zo mutu na 83 ans aya a commis sénateur. Ça c'est quel pays? Soto landeli to remona peut-être azaka saye. Ce qui to landeli ko to remona peut-être Azaka Sayen. C'est là. Yeah.
Ok, très bien. Akufi. Akufi déjà. Naboyi kotia commentaire. Naboyi kotia commentaire. Bazo boma bango bamboa hein? Bazo boma bango bamboa. Passé hein? Alors minute bekoki bandeko. Nazana elo umso avec Sabinote. Devant les menaces et les intimidations en tout genre, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Chilombo Dikobi a mis en place. Bonjour, bakonzi ya mboka, autorité ya mboka oyo, bapesi bino mbote. Ngai mama ya Gloria Senga. Mwana nga abimaki vendredi. Bazaki na réunion na bango. Réunion esilaki. Mituka mibale ye ya noir na ya pembe. Na basoda balati bakavuli. Baye baleve mwana na ngai. Ti lelo na yebe esika mwana na ngai azali te. Yango na ye pa na yo président de la République. Olukelanga solution. Omeka kotala esika mwana na ngai azali. Bazongisela ngai mwana na ngai. Aza mwana mwasi. Depuis vendredi ti lelo. Papa oza na bana basi. Na ndako. Soki mwana na yo moko abungi. Yoka pasi ya kobota moboti. Eki azomona mwana na ye tali besika mwana na ye azali te. Yango na ye pai na yo na yo kosenga yo. Pesa ordre bazongiselanga mwana na ngai. Balakisanga esika mwana na ngai azali. Na yo kosenga yo. Mutu nyonso oyo ayebe esika mwana na ngai azali.